Eh bien, merci. C'était le message de l'homme de Dieu, de l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres aux artistes comédiens. Nous allons tenter de faire quelques réflexions par rapport à ce message et ainsi les artistes qui ont parlé, les présidents là, par rapport. Bonjour, papa. Vos questions par rapport à cette activité avec ce message. Nous avons fait la séance de soins comment tu rencontres les gens comme Cameroun, comment écouter aussi il faut finir la moto. C'est pourquoi elle va finir l'homme vraiment la cité Moutakala, la comité Yassila. Donc, il faut que si la raga du comité, la raga responsabilité, il y a un comité, il y a un président, le pasteur a l'objet que Maman Malé, sur la Bellevue, parce que Mana va d'accord pour la faire, mais quand on a des autres pour bagager, ça va venir de Kona. Bafan na baclip nde bazoya nango makali sikoyo bango mpona bango bapase message wana baza basa wana te mpo bamikomana balete sikoyo message nini olobi epai ya baoyo bakomana baletre ezali lokola yo okomelinga pardon makambo olandi wana eza yango te nga mpe nakomanga mpe nalobi yango te esili non ce n'est pas ça le problème eza pas se mettre na table moko na message à partir de la foi vraiment. Comprenez mon émotion. Les émotions, donc voilà, on va évoluer tout ça. Courage, courage. Azwa oyo. Azwa mbiaso. Azwa mbiaso. Eh bien, merci. C'était le message de l'homme de Dieu, de l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres aux artistes comédiens. Nous allons tenter de faire quelques réflexions par rapport à ce message et ainsi les artistes qui ont parlé, les présidents là, par rapport à ce message. Bonjour, papa. Vos questions par rapport à cette activité avec ce message. Nous
avons fait séance comment tu rencontres avec un Cameroun, comment écouter ton sujet. Il faut que bayoki déjà des aboyés nzambe déjà tosenga consoler mutema nzambe ekikaka tika na ba photo te maman oh mais je la reine maloba nyonso papa de la foi apesi ba artiste comédien pe comédien ngala lo ba eloko moko tata na biso théâtre vraiment na biso théâtre kala bolingo ezalaka eza oba mosala na nzambe okutani paleli balobaka soki oyoki toli ya baboti na oyo ata na église oyo ata na classe biso toyoki mpo toza présente po eza biso bakomai kobeta biso na balela neti ngai oyo naza victime ya makambo ebele bapele kobenga tokoenleve tokosala boye donc bayoka oyo mosala nzambe abesi aza mosala nzambe na bango bakenda ya kitambitambi te aza mosala nzambe ya solo nga na misiyela te toyoki biso nyonso merci na papa de la foi. Merci, ok.